mingi ezaki poka donc finga basali na nzambe mosali na nzambe eza nzambe aponi nani nasala bolamu malgré aza ndoki malgré bomaka na banosala eka bolamu yo ozofinga pasteur ke aya na ndako na bino ta lia te yo moto olesa ye bana bomwana so ozika ma offrande na yo wana opesi ozolesa ye nga na yoki ka moko bagange ya kraka esili na bouge ye namoni miso etourne babi te bamemi hôpital peut-être bamalaria alati pantalon ya couleur gris chemise ya pembe na sandale na makolo ala nayebi ete namoni ka papa moko bo awuti wapi ok bon namoni ka vie moko aye kokota boso nani pe so nani nayebi te nga mpe na otala ye siko atuninga yo nani awo yo moto finga bapaster donc avant alobaka yo moto finga bapaster nga aloba te na mema trouble te nga mema na nga trouble te alobi yo mema trouble te na nafingaki paster est-ce que olesaki paster telema bima kende kota jeune wana bino okoka te jeune a 10 jours na nasali 3 jours wana na olia te nomela mai te sikoyo na 3 jours wana ti lelo lobi naliaki te paster abenga demo mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mopondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo monanaka tempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokisikana olongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Peuple de Dieu, amoureux et amoureuses de Jésus-Christ de Nazareth, shalom. Et bienvenue sur Nazaréen, votre site de référence. On est ensemble. Il n'y a pas de souci, la princesse toujours à mon poste pour vous servir dans cette émission témoignage. Bisikabat Bamon Lobo Konanzam, expérimenter ma kamnan kolo yesu pena monisata, babeta kamisu pai paité bazongi la princesse. Aujourd'hui sur ces plateaux, je reçois pour vous la maman. Donc c'est une servante de Dieu. Bamsusu déjà balandaye, lengia témoignage sur ozongi na les Nazaréens. Vraiment c'est difficile quoi. Je suis avec maman Déborah sur ce plateau, accompagnée avec son fils spirituel, l'apôtre Michael. Michael, na bangwe longonde torobeta masolo ya bato ba expérimenter ma kamna kolo Yesu-Masia. Sans plus tarder, je regarde maman, je dis shalom servant de Dieu. Shalom maman. Bonne santé. Malam maman. Toujours dans kolo Yesu. Oui. Seko. Mamelo ne ko sala ke pour tout le monde sommes banana Yesu tia komi côté mo bakata na ya. Neti yo monde omona ma Déborah ndo banana Yesu elo ne ko sala ke otika nzambe. Bon. Moto soki abandi na Yesu atiki nzambe eza dépend ya appel hein. Eza moto mususu azaki appelé de Dieu. Nzambe ye moko apona ye. Ye nano akoti na liboma mama na yete ndenge balobi na mokanda Jérémie. OK. Nzambe aponi ye après moto wana akolinga te un jour atika nzambe. D'accord. Mais eza moto mususu peut-être aza appelé te quand ndenga monika mouvement ndenge batu baza na église ya yepe kana mouvement omona akomi pe na suka te eza mutu mususu eza ye vocation na yepe te alandi pe mouvement te mais aza choisi ou bien na esprit impire batini mission na église aye asali mission na ye akatani. OK. Mais moto penza aza appelé de Dieu akokatana te. Mama Yesu mbula bona makola Yesu. En tout cas nga na koli mingi kana makolo ya Yesu puisque bana bo mwana na ngai bana na botama disons ti kokola nazali kana esprit ya nzambe puisque alingana kele ma sœur. OK. Ngai na lingai kokota couvent pona ko ma sœur na bana ka resembler bana école primaire na ngai. Mais na ye penza ko yamba Yesu totalement na vie na nga depuis 1991. OK. Ti le na makola Yesu dans mon 1900 na Yesu kino 2000. Avant na pesa papa Michael Mbote
Ce n'est pas le frère Michael, hein? Non, papa Michael, apôtre Michael. Tous on a un régime, parce que c'est le Mbomoko, tout comme ça, encore les Sumasia, dans ma bina, et bon, tous on a, tout ça, papa Michael Mbote. Régie à vous. Allez, Katela. Yambaloya daba pasteur bakokata. Allez, Katela. Binana yo. Yambaloya daba ministre bakokata. Nazokatela nzambe le sako na sesiko. Nazokata le sako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe le sako. Le sako awa. On y va. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. S'il vous plaît, Olingi lipai, olingi kopot, olingi mosala, kona nini? Passer commencer à prier selon passer à dire que va changer bazo pamela lisute va commencer à prier la supplication basengi mawanzambe babani osenga mawanzambe mbala moko kuna bisenga na vana ili kolone yo mama bali mo akoti alati pantalon mo couleur gris na chemise moko a pembe donc aye penza lokola mobali pantalon ezaki couleur gris na chemise a pembe ba mo afongoli porte au talango ngape no tali atuni nga yonan nga bi ser sabi na ngonan nabi mama Deborah ngonan nabi Tina Kento abi bon yone moto a trouble na mokili yone moto so me ma trouble na mokili yone moto yoka te nabi te na me ma trouble te na me ma trouble te abita la zolo ba me ma trouble te na finga ba pasteur yo moto ozo finga basali na nzambe yo sa nani po finga mosali na nzambe ngana poni yo ozo finga pasteur ke aya na ndako na bino ta lia te yo moto lesa ye banga bomwana so aussi kama offrande na yo wana opesi ozo lesa ye. Pardon maman, merci na détente au botier biso. Maman sali présentation na zonga na kota moi présentation pantalon grise muto na kota bandi. Erba ketianga na ndako wana na espace. En tout cas, tali mokili côté tikali musika. Ma likolope musika na katikati nde. Dans l'espace. Na monika ndako moko na espace. Escalier to bano mata ezali sute. On dirait escalier so ekewa. Sikoyo na monika ndako wana nde ba memanga na ndako wana ba kanisa so ndako nini. Na monika ba fongoli ba bikota. Nde na koti na ndako wana. Kuna ndako mutute kanga moko. Babimi na bango bakangi ndao nebite so batu bazali na ba chambre so ndeni me salon batiaki ngaka moko mais sika nini obatenga nde naza kuna vandi na ngape te côté na mokili ba lembi prière puis c'est ça li ba 3 heures du temps ozozonga te nazozonga te ba passer nde ba komo banga ba moni poko e komo oya
nde balobi te tomemeka hôpital bon camarade no bana ba avanda ya zaki camarade na ngaka libana olela na bana sikoyo camarade na betika oh lobaki ba soda ya betelinga ke ba soda mibale bango ba oya okanganga bon ngala batu na mona ba soda te ngana yokika mo ba gangya kraka et si na bouger na moni miso est tourné babite ba meme hôpital peut-être ba malaria nde ba oluka passer habite avant to meme hôpital to pameli mingi solution ezate to senga mawanzambe parce que lobby asali mabena pasteur malgré to tini muto na pasteur aboy biso to sengele pardon na nzambe nde ba senga ki mawanzambe era senga mawanzambe nde nzambe muto wana yakiti alati patala couleur gris chemise ya pembe na sandal na makolo era koti autalanga ngape no tale botalani ya autalanga ngape no tale mais autalanga na imer moko ndira sa ne sengo nangati na kanda ondira sa na kanda nga tuni ya yo no tale na ndeni yo pe kanda ni tala na ebiete na monika papa moko ba wuti wapi OK bon na monika vie moko ayeko kota boso nani peso nani na ebite ngape no tala Yesu kwa tuninga yo nani yao oyeko sani ngabi nga ser sabi abi ser sabi na wa nabi mama Deborah ngo nani nabi tina kentu abi bon yo moto mema ba trouble na mokili moto a désordre nde yo moto alingi ko bongola motema nde yo moto finga ba pasteur donc avant le bac yo moto finga ba pasteur nga lo ba tena mema trouble te nga mema nga trouble te alobi yo mema trouble te na finga ki pasteur est-ce que laisse qui pasteur o la ta pasteur era bota maki yonde moto laisse rae yo ko dimandelo komi pasteur ba finga yo ko supporter ngo oso sama kama mabe yo yebi mission za matina na mokili po salela ezaki kutu ko bala te ezaki kutu ko bota te ezaki kutu ko sala mbongo te il faut salela ka nzambe yo mission na yo ezaka nzambe okozwa ta papier na yo a licence okosala musala te yo ka nzambe siko lingi kovanisa makama nzambe te yoka kofinga basali na nzambe yoka kofinga batu na église so bazwi niongo na yo fingi oza ndenge nini oza moto ndenge nini omoni yo vraiment poko yebso ke nzambe azali no salelo na kanda ba ko salelo na kanda moko nano mona na mokilo te oyoki omoni ndenge so zonga na limisi nazo bibisa yo ozo zonga mais ozo kota jeune à 10 jours 10 jours c'est comme la maïté kolia fofo te à part kosoko nyonso ba yebso sala na jeune wana sala so ba yebso tamola mutakala tamola so ba yebso lia nye lia nyonso fo sa so salité okoyeba parce que ça tetu makasi yo tetu andeni oyo ke la mutute OK finga pasteur yesu ki aboyi prophétie etali yo eza famille na bino eza yo te allez téléphone ngabi te nga pas na sele loko te pasteur nda benganga démon ya lobi e bon passer so abengi o démon kufi nga babenga yesu Belzebour te babenga yesu Belzebour babenga démon babenga ndogo yebite mosalo ba obengo ndoki ba obengo magicien ba obengo nganga ba obengo ba kombo ebele mais ça te ko silika o silika pon yesu babenga ya silika asilika la nan telema bima kene kota jeune on a bino kokate jeune a 10 jours na sali 3 jours wana no liate no mela maite sikoyo na 3 jours wana ti lelo lobi na liaki te passer a benga démon na sali ne 4 jours donc on a continué 6 jours et que non reprendre na olia bakiti na bamesa atanya ukondoko na mona yo achayo na mwamba na minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès que ça on a eu galère na niveau 0 tout ça là boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazoche la bino moi mutio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita, c'est du sérieux. Oh
Maman, comment on dit bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Deki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareth ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Na fali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la boîte bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons la poto ko sunga yo a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça qui dit sérieux. Non, reprends des dégaines. On a 3 jours au Bakoti Sakio. Eh, on a lié à quitter. On a quitté à délivrance. Eh, 3 jours on a lié à quitter. Et que sonne n'a pas au bimi na pe. Na la li kanzala. Nzala saka on zaki gente zaki saka. Donne les nzala wana. So abio que continuer. Sala 10 jours na 4 wana eko ma 14. Oh Yesu. Na bino kokate na kotata 5 jours. Babi bakakola te 10 jours sec. Ko compter wana te wana ezali. Wana zaki ayo na pasteur. Wana yo na pasteur. Nga na banjango lelo. Banda. Kende. Abi na sala ata 7 jours, babi 10 jours. Abi bima o so loba mingi me o changera te. Allez, bima. Nde abengani nga. Ko bakraka na maboko, bakraka na maboko. Ndaka na bakraka ngo pe afongolinga te. Nga na bakraka na nga ona maboko. Te ba afongolaki. Asale kaboy. Era sa bima. Bakraka elongwe na bimi libanda. Mbam. Na bimi libanda koto na lamuki. Wow, tu mets tes beaucoup. À suivre, maman. Pour la retour, tu as pause au paiement. Nous avons une énergie, belé tango beta yango. Nous témoigner et avons avec beaucoup d'énergie. Tu qu'est-ce que tu as tout na mituna pour tout tico pour paiement. Maman, est-ce que vous pouvez passer à ça qui a salé malade? Pasteur, malgré à 5 ans pardon lelo. Mais na yebisa ki asala ki mabe. Alinga bomisoti. Alinga bomisanga. Kutu comme ennemi na famille. Ti lelo ba lobisa ka ete na famille. Et comme ba ka ba famille, o ye moto alokinga. Donc menga na yebisa bango te. Na yebi nazalaka mwana moke. Na niveau 4e primaire. Na mona Jésus abimelinga na croix. OK. Alobi simba croix to mata. Na simi croix to mati to komi likolo ngabi ozoke na ngawa. Abina soki etal so mabombani. Nga mwana moke na âge zo ba 9 ans. Na banda makama banda mwana. Na bite zong sanga yo ke tel sanga nini? Alobi nazo zongisa yo. Me ye ba bien kozwaka yo nzoto no na kosalela ngo. Na yo kosutuka pongi. Moko musuna lali Yesu alobi ke est-ce qu'on ndimi opesa nzoto na yo? Na bi nzoto na ngalo pesa ndeni.
on alina sa musala na nga na kati nabi nzoto no peso ndeni namona yote habité pesa nga ka réponse ngabi na réfléchir na ye na FC pasteur habité à lingo utiliser la servante on le baike ta volonté soit faite mon commissaire yoko bimelanga atel singa mwasi mo azo teya na fulu abato habita la mwasi oyebi na taliti ya beni pe mange pemeni nabi ngati ngana komi mama abi wana yo komi mama nabi oyo longi nanga abi omoni musala mwasi wana osala okosala on otambola mokili mobimba ngabi na yeba oteya te abi ngana yebi nini otia na kati no na aki kokufwa boyoka pe parti wana nzambe ayebsinga kende teya liloba nanga na se na yebso okalake na kosalela nzoto na yo nde na lamuki abi kende pardonner pasteur nde na benga ba pasteur de l'église na bibo ke benga pasteur no senga pardon donc eza volonté na yete eza volonté en nzambe pour enseigner biso to sala pasteur eza témoignage donc bandim faut pas to sala pasteur yango na senga ki pardon yepe asenga pardon to zonga bien mais rancune moi moke na famille ba o comprendre te ba to famille ne bazo kange ennemi mais or que makamango pe na yebsa ye kokesama pese ezaki eloko asilika ki nini azaki na fiancé na ye nza ba yebse omoni mwasi abalio mwasi oyo so ayenda kwa libala akokoma mobali ye mobali okoma mwasi yebisa ye mwana mwasi akokoma mobali ye akokoma mwasi nabi akokoma mobali nde nabi yebisa ye kabongo nde na yebisa ye pe oyebisi pasteur yango asilikaki ndabi ozana ba démon ye aza mwasi akokoma mobali ndeni ngana okoma mwasi ndeni ozana ba démon eza biblique te donc ezaki bongo mais lelo mwana mwasi yango pe kande nzamba alobaki pasteur nde moto alamba afofo pasteur nde moto akena zamba pasteur moto atuta afofo donc mwasi avandi merci pasteur alambi ale apresente mwasi nde après bane etoke tourner na biso na balobumbashi ti pendant 5 ans 6 ans na ye kozonga pasteur asenga pardon mais babota bana bakola bon akoboye lisu ndeni. Voilà, donc, Tokomi Nasuka ya témoignage à Mokolo. Yalelo, maman Debo, Tikana Tunano, quelques questions. Est-ce que pasteur Michael, le ministère n'a aussi coûté un ban à paix, manquer au respect? Bazanga à terre. Des fois, il y a qu'on manqué pour direct et bazanga, non, la coûte à terre. Mais des fois, on peut sa programme, il y a prière, gens qui ont ils déplacé na sima babani ko contredire yo. Il peut ba programme ya nzambe za la ka chaîne ya sec et ces attaques te ba ko za la tamo eloko boy bali ya baninga musuba sala gen peut-être moi ba fruit wa nini ermo boy za po azana na mbongo tinda lo baka sec donc ko contredire ka na sima mokongo. Au moins attend so pesa i programme lobi ko ya o ya bani ko pesa proposition non ngala zo ka estoma boye ngala ko mela ngata tina poko o te ngala zo linga to sala ta ya moi buyi na poko to de ndenge wana moi ba contradictoire ezanga kate mais écoute appelle ba lobi mo penza m'a frappé bon bazali ebele tango to ko solola no moi mingi nena ko yebisa ke mama pasteur Stéphanie na yeba yo kala mais siko lelo ngayo yo ndio moni na face na ko yebisa yo ke o mona likambo yo babetelo ngayo ya personne lelo na ko yebisa te na bombeli wango. Gloire à l'agneau, merci beaucoup. Vraiment, je suis tellement béni. Ce témoignage est venu. Nathan opportun, maman numéro de téléphone, Liloba Souka, na bana nyonso tout bilenge nyonso to balandi yo bayo nyonso basambela kana ba sambela kate na ba finga ba pasteur na ba tonga ba pasteur na ba o nyonso tout balinga okela basala nzambe te à vous. Vraiment na pesi yo merci maman pour zongisi parole. Conseil on peut sabato soko tali malgré na koloba mingi mais il faut que ba penser en nzambe en kati ya partie les années. Na partie liboso nzambe azo yebisa biso to sala mabete to sa bolamu. À partir de bolamu na biso ko sauver biso
na sala noko wana bolamu me na kindoki na okoka olianga te mosuni na ngai ekomi bololo mpo na nini nasala bolamu malgré aza ndoki malgré abomaka na banosala eka bolamu bon soki otali lisu na parti oyo amibale oyo kufa oyo ya tolobi oyo touti olobawa mingimingi ezalaki mpoka nokofinga basali na nzambe mosali na nzambe eza nzambe aponi ye na kati na bango nde tolobaki na debi eza bato mosusu azala baapele eza motu mosusu ake na sentiment ya moninga eza motu mosusu eza sata atindi ye eza motu mosusu eza susi ya vi na ye etindi ye bon bamosusu mpe nzambe ye moko aponaki ye mais jugement bapaster wana eza nzambe ye moko biso tokozala te na caractère ofingaka bapaster eza kitoko te tala nga nake kota prison oyo ya espace soki eza ya nani so eza ya nani mpo na finga paster kofinga mosali na nzambe te soki omonika mosali na nzambe azotambola mabe obi azoloba makambo mabe benga ye na boboto banda kopesa ye conseil mais kofinga ye te tala paster wana prophétie eza bien eza mpe nzambe alobi mais na ye kofinga ye nzambe akondane nga mais lelo prophétie wana mpe ekokisama donc nzambe azopekisa biso kofinga bapaster numéro ya téléphone maman numéro ya telefone na ngai yango oyo eza bato ebele baolanda nga vraiment naza awa na nazaréen atuka bofongola yango bolanda numéro ya telefone na ngai yango oyo bolanda yango tobandi depuis début bino bolelaki ke bazosaute mingi mais awa bakosaute te tozoloba nyonso ntina suka bokoyoka baprison bokoyoka royaume de Perse bokoyoka nouvelle Jérusalem bokoyoka banque céleste bokoyoka état de feu trône de Dieu hôpital céleste tout tokoyoka yango na yango il faut chaque temps tolanda yango numéro ya téléphone na ngai yango oyo pesa eza bato mosusu peut-être ocomprendre te ozo comprendre bien te benga bon mingimingi ere mosusu naloba mbangu soki boremarke ke noloba mbangu boyebisanga na frene mwa moke naloba mpe malembe ou bien soki bozomona nga noloba mbangu bointercede mpo nga nakita pesa nga d'habitude bana bomwana na nga nalobaka mbangu mais na bapriere na bino nzambe akosunga nga naloba malembe numéro na nga ya telefone yango oyo mpo na bato nyonso baza na posa bayoka nga bato baza na posa bapriere bato baza na posa numéro ya telefone yango 081 49 33 98 3 na répété lisu 081 49 33 98 3 eza numéro ya mama de boa so obengi nga okozwanga so ozwi nga te obengi a nazaréen bakobenga nga kaka téléphone na ngai ezala ouvert. Merci, je ne sais pas s'il y a un mot de la fin ou bien on peut clôturer. Mot de la fin ekozanga te mama pasteur micro eza juste koyebisa bana nzambe ke nanu tokoti na témoignage te jusque là nanu liwa ya 3 jours oyo esaliki apesa biso message oyo na mobima nango tokoti nano te eza kaka na baétat ya incrédulité na ye na baétat de preuve oyo nzambe abandi kolakise mpo ke nzambe alakise qu'il est souverain asalaka ndenge alingi quand il veut comme il veut à qui il veut. Alors nakopesa nzambe bana nzambe vraiment merci na bo balandi déjà première partie oyo bozala vraiment branché na site oyo ya mama pasteur et bolandela yango vraiment de jour au jour ntango nyonso nzambe azopesa biso makasi azodispose ngonga kino mama kokende na étape na étape na étape kino message okoma na suka je crois bien soki na lelo ose retrouver na point moko reproché te na oyo alobi ntango mosusu ose retrouver nango d'une manière d'une autre message ezali vie mpo na yo moto ozolanda yango surtout soki ondimi yango na motema moko mpe ondimi komikisaka kati nango ya kozanga kopesa mpe mbote te tokopesa bana nzambe nyonso mbote bo babondelaka mingi mpona basali na nzambe bo basungaka bapaster na bapriere na boyo bafingaka mpe bapaster bakritikaka biso nzambe asunga bino tala mama niveau akomaki ti na niveau asenga paster bolimisi ezongeli ye baexhortation nzambe alobi na moïse kende pa ya farao nayebisa kotika bino nzambe ake akangi motema farao po alakisa toujours moïse ke no il faut motema na ye
po ba pe ekemba na façon ki akoka ko comprendre mosala nzambe. Donc mbote na bana nzambe nyonso balandi biso, mbote na DG na biso na église Salem papa Odo, mbote na pasteur na Salem bana nyonso Salem, mbote na papa Ivo Kitenge na kozanga kobosa na te camarade na ngai Ndombe Nikese na madame na ngai na Sia Fambale na bana nyonso ba gros bisous. Donc nzamba sunga biso et na kobosa na te équipe mobile bazo ko travailler na mama Stéphane vraiment ya kozanga ya koloba ezebele mais tant que tous déjà ne sikawa de jour au jour nzamba ko bana opesa biso bileyo ko kipo na santé na biso spirituelle. Merci beaucoup na bana nyonso Salvation Ministry. Merci na Alain Kiakala, Yves Bolofa. Merci beaucoup à ma fille Ashley. Merci na papa Guy Labala, maman Lauriane Labala, maman Louise. En Afrique du Sud, Zama Pambola Binonion Soto, Nekab, God bless you, I love you so much. Maman Betty Kokelea, na papa Deo, papa merci. Maintenant je suis en forme. Merci beaucoup à maman Fouratabou, ma maman du cœur, maman chérie, Madé Kebani et papa Bruno, que le Seigneur vous bénisse. Elengan Nazareth Zalande Boué, donc Benga Batbako t'as déjà partagé témoignage, donc cliquez pour s'abonner et puis cliquez la notification pour témoigner dans un moment déjà et qu'on y a ndongo ne bandelu déjà na pambwami pe na teyami. Yves Bolofa, monsieur Faye, ciao. Naolia bakiti na ba mesa atanya ukondoko namona yo achayo na mwamba la minute on a 4 bena katikata saki fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as une galère à niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a pas bon vraiment mingité. Mais nazo tche labino moi mon tio naza nango na agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Donc ça sou mulongo kuna. Pendant cela sou. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi ya fouti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona mbeso poli kamba boye na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme on a été bandeko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà, vous en avez, on a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans le système mbimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe alela Nazareth.